Saratola TV. En tout cas, pardon sincère et la télévision. Mais ce que tu as dit, moi. Est-ce que Makambo a sala na vie a fallu? Vous avez une émission où on a sala na où on reconnaître la senga fallu pardon. Vous avez une émission mon côté. Saratola TV. Bah pardon et les canards na internet et ça bah pardon sincère. Et ça va pardon mon ya victimisation. Batu ba monike eh ya moi malamu écoute senga rané pardon. Et ça va biloko ezara mutu abundiso ya komi na suka yo longe tumba aya yo sengo pardon. Pardon na sincérité parce que poli na bitumba poli. Saratola TV. Pourquoi les gens sont jaloux? Il y a Saratola. Parce que biso tout on a kata YouTube. Très bien. Mais apparemment to vivre des montes. On dit bah on va mon ngande YouTube a futa un salaire en particulier. Saratola TV. Est-ce que Kola Tachuna bébé zo bakisa nini na carrière artistique? Rien du tout. Bêtise na bêtise. Et zo longo la penini. Et l'autre côté. Kola Tachuna bébé. C'est quoi? Et ça nini na théâtre? Rapport nini na mosala. Ah, tolinga toche Belvin épreuve à ça la filmer ça 1 million total. Wana za signa na kingo. Mais ya kochuna baby. Nonsense. Saratola TV. Ngala senga gloria. Parce que ngam na tukai. Yatkala osela na émission té. Moni ba pardon sincère. Pour ni na seya ko sela émission té. Na senga gloria pardon kala va bota. Et les capés na télévision té. Et les capés na boti na félicité épée. Et les capés. C'est comme ça qu'on vit. Est-ce que pardon pour na senga mutu pardon atama makongo ndazana pour na senga pardon. Faut na yo l'émission. Saratola TV. Et na batu ba musala. Yebisanga skoneti rolo mama seka jouaka. Est-ce que c'est là qui ndumba pour zaka le quoi maman mukolo mutaye qui travaille. Yo zo jouer na ba mini jeep na ba tuna baby. Mais mutaye qui travaille yebe ko mite kate maman. Est-ce que ceux qui le ndenge ba osenga ba mini wana azumo ba moko ponje mon papa azati. Saratola TV. Le batake tolinga sala filmer betata 1 million. 1 million. Eza biloko osenga. Oui. Et comme ils sont prostitution sous à la tamini pour asala nango pour séduire banani pour déjà elle est séduite. Donc il y a un moment où on a commencé à compétition il y a ba mini jeep na baleki na bana mike. Saratola TV. Est-ce que batunyo stu balata babilo amikuse bana makula kitoko? Toi là tu dois séduire car mais est-ce que makolo wana est présentable na coupé? T'as dit oui, me peine mille. Mon pote ah. Oyebi. Sarah. Oyebi oyebi. Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Saratola Télévision, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingalapa, Toye Lisusu Tongo Alelo, Namakambu Oyo, qui va choquer, Mesana Kozala choquer, Makambu Oyo, Eko Tombola, Nkita ya Ekolo, Makambu Oyo, Eko changer, donner sur la place publique. En tout cas, je demanderai à tous les comédiens de prendre leurs chaises. Bacha liboso awa. Bazwa bakiti na bango, bacha nano liboso wana. Na moni kita liboso fo bache lango Bellevue. Kita mopanzi bache li dinana. Erwa ko panza mwanda moboye bache la biso pe mama Thérèse yana 7e bagarre. Bacha na bakiti ba me kofanda. Le constat auto sali na ba émission nyonso na ba sortie médiatique et belé. Moi je constate comme si ce sont les mamans qui sont à la hauteur, à la base. Il y a bazizani et belé sur la place publique. Mais l'intérêt c'est quoi? Bénéfice et alinini. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est caché aux alisima? Il y a babilo ko nyonso. Je serai avec maman Saratola là sur ce plateau.
nous allons essayer de toucher na oignon so ezo koleka sur la place publique. Tokozwa eloko moko ya moke. Banalité et comme les trop. Est-ce que nous devons continuer toujours à rester na kati ya banalité pour que mosala na biso e kene malam? Pourquoi communauté lelo bokomi ko mesani sabatu na mabe? Que le mal loana yangonde est commis le moyen qui permet aux gens de percer, progresser pour bien faire les choses. Nous allons discuter avec Maman Saratola ici. Un grand merci à vous qui suivez cette émission depuis Banda Kunabino. Pour le respect, je vous salue vous tous. Bah papa, bah maman. Je vais citer le nom de Maman Bijoun Ketani. Parce que vous savez, c'est Bazali parmi Makolo et ça l'a été Batadingala par Alongwenda Kwayeti Ao. Au bon, on a papa Jean-Pascal Leka, maman. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Maman Deborah Lubanda, Kilo, mère à Calgary. Merci pour vos sages conseils, maman. Un grand merci à Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada. Un grand merci aussi à maman Émilie Setimaïnga, moi Sinzambe, oncle Dago Vicente, oncle Dago Vicente Mbotenayo. Un grand merci Aurélie Mafuka Yaba Aurélie, maman Émilie Setimaïnga. Moi, Sinzambe. Elle sera avec moi. Elle s'appelle Saratola. Mesdames et messieurs, je suis en train de réaliser cette émission. Cette émission, ça sera justement pour apporter en plus. Mais avant que nous prenions Maman Sarah, je suis nous amener de l'autre côté. Il y a Régie, tous les éléments haut et puis on se retrouve tout justement après pour continuer avec notre émission. Merci. Saratola TV. Na jeunesse nyonso ya Belleville atika naenda kwa kiloko talibala place moko pas biloko mabeko bimawa soyez bien que ça batulo ba côté l'ambition balo benga bango di otinde biso moi madame parce que chama ya français lingala mama ngena sabola et vraiment ngola sabola que j'allais adorer yango na mama quand tu parles lingala tu saboles bien le gens na banga tu pour lingala français mama so tika ngana lingala na yo alors ton ozo décision yeba ke ngam na oliesa pour yo ça ke lo ngam na oliesa ngam na osala nyoso. Là, tu vas montrer moi un peu parce que je n'habituais pas au français. Tu vois, moi j'ai travaillé trop à côté des mangas là. Moi, je suis a vu moi la battu moi ça y est avant. Nous pas bon la grosse affaire fait ça m'a sangaté. Na on dit mangote. N'importe quoi. Tu cherches à me distraire, ma belle. Ma belle, tu cherches à me distraire. Mon argent, la menteuse. Yo so ça na pharmacie ngas ko fera ça na petit. Mais non, parce qu'on peut savoir exemple non sur base de quoi. Yo so ça à la pharmacie, donc on a ça na boutique, on a salaire dans les à $70. Monsieur, vous êtes lion? Vous êtes lion? Vous allez rien faire. Non, quoi ça comme histoire? Monsieur, l'argent ou rien? On sort pas de cette maison sans l'argent. Ce sont tes enfants? Tu peux crier sous les enfants de trucs comme ça? Je criais pas. Va faire ce que tu as à faire, c'est bon. Bambo et le cause alcool mais ça. Et puis billet moko tinda mbo kuna mbo ba ko peso te ya simba mama et de non yo ko zongo tindi kuna na Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'extrait de votre film. En tout cas, Tchaka Souvaka, moi et le Kwamoki, l'intégralité, allez sur ça dans Belleville Télévision et vous ne serez pas dessus l'argent sale qui est déjà disponible et que vous avez quelque chose de bien. Je suis Miezi, au fond la plateau Nabiso, une façon Yakobanda émission Oyo. Je suis avec maman Sarah. Tout le Kwamoto PC Malouba. Là, tout la bonjour. Bonjour, papa Tadi, bonjour, Nabande Konyos, Bazola Ndabiso. Partout dans le monde, place Bazali, donc Bambote na bango quoi. Santé Kitoko. Ouais, Kitoko. Ça va très bien. Maman YouTube.
tenga na maman YouTube te. Ah non mais bino boza parmi ba kena sango na YouTube. Ba to ba les filles biso na succès na YouTube ba ebele ba sa ba grand là na YouTube baza donc biso toza rien. Te na lobi na Kinshasa, na Congo. Na Congo. Na Congo. Te na Congo pe na maman YouTube te. Maman YouTube ba zaleti. Yango mamto boya na mama musique ko ya oloba ki onga na grand chanteur izanga trophée. Mamba ngo to boya yango. O comprendre. Olata kombo mo boye oyo so ba koti pe na kati o mérité te so le succès c'est autre chose. Mais maman YouTube to landela en termes des abonnés au mona ke kapasha di konanga. Ce qu'on a dans olata maman YouTube ndeni. Yela nga succès peut-être, notoriété na limango. Mais ko benga maman YouTube na boy penana na mikumisa lo kwa faire na menana ba trophée tété wana ti. Mais so il peut bisinga ke parmi ba na éviter ceux à l'influencer to tiktoker to youtubers moko ba pesa déjà trophée de mérite wana pe na robete la ngotolo. Mais quand on parle de maman YouTube on voit en termes des abonnés les ana batu o ba le kinga na bana mibali na bana basi pe bele bali entre vous les chroniqueuses il y a YouTube la plus suivie sur YouTube selon Sarah et Kozana. En tout cas la plus suivie na moni enamité. La plus suivie au monde. Parce que c'est en termes de professionnalisme. Très bien. YouTube monta professionnel à Zati. Oh. Oui. Même tout ce qu'on fait là, il y a trop d'amateurisme. Amateurisme et nakati. Buzoba na buzoba. Ils ont tendance. Tu vois, c'est la plus tendance, sentiment. Na ko sepeli sa communauté. La professionnalisme il y a la place, il y a la musique à Congo. Bato ba na talent ba na espace. Très bien. Là vous avez raison. YouTube. Bato ba professionnel ba na espace. Donc so za professionnel na YouTube otala mato mo te noela madinga tikala professionnel akoka YouTube ta tikala na professionnel. Noela madinga tikala professionnel. Très bien. Parce que na YouTube les logo moto créer ba contenu moto ba to otala yo communauté ba insensé. Il faut coller kana kombo mutu mobo. Il faut même pas ta coller combo mais il faut soit aux ana buzoba. Qu'est-ce qu'on appelle buzoba? Ba clash abatu, ba analyse abatu. Est-ce que journalisme salami popi surtout ça na ba clash pour totalement? Non. Ola lembo mato monine de romo na YouTube kuna au fingo jalousement sans cause parce qu'on a besoin batalai. Mais ce que na ngamba bande ko na biso mususu mona ke ba gagner plus que biso. Basala ko ba live chaque jour de biso to nyoko ma to monde ngana to nyoko ma lelo to sala lobi te bango baza chaque jour de 7h à 15h semaine moro une fois ba gagner la ko le kabiso ana ba millions d'abonnés. Donc muta professionnel na YouTube na biso awa azati ba vrai professionnel ba koka YouTube te parce que soro ye la mamba logique mamba sérieux te ki professionnalisme bon talote. Bango bana besoin clash et que zongi mafinga alubaki asalakisko yo solo bitenga na ya na tika la professionnel fona sa l'émission mo boye ya business batu ba souffrir na Congo batu ba souffrir na Europe ba diaspora ba aussi mambo mais ba ye ba ninga ko s'en sortir te soro bo chama elo aider bango na bemission business batala te botala te solo boye la bango ba émission histoire vraie ou édifier so pesa biso maele savoir vivre ba otalate ba muke otalate ce que fungolika caméra awa tadinga la paswa kiti ovanda oyambi mondi lelo yo ba ke plus loin makambe comme le kana TikTok osomona mutu penza azui photo ya bana ya moninga akio timola libulu asali cérémonie en plein live akundi yango omoni pe na ngambo mususu ndeko moko pa azui photo ya mutu ake na cimetière abengi ba esprit nyonso to ekufela mukaela na ndeko wana. Est-ce que bazo rendre compte na ba buzz ba osala spirituellement baza lié ba koti na ba pacte na ba monde à ténèbres nyonso wana pona nini kongola kotala contenu ya malamu te na YouTube professionnel azate. Très bien. En termes des émissions, vous créez des créateurs à contenu basate. Basate. Biso to na ba maele wana na ba demer mais au sala ngwabi. Yo sala YouTube pour gagner quelque chose la fin du mois. On travaille pour l'argent. Si vous avez un business ba otalate.
il faut foutre à parler, faut foutre à travailleur, faut foutre à soma matos soke baby, faut tcha carburant na yo et tout, donc tout ça là ça compte. Tout ça les photos comme un professionnel, tu créer un bureau, na ba plateau. Net nga na rosa mtaliboso na Congo. Pour YouTube plateau de za quitté. Place nyo soka ko. Na komisango professionnel na créer plateau na sala bureau ya YouTube. Ozo comprendre na sala ngo loka chaîne à télévision. Sko yebsanga déjà ça qui professionnalisme. Sko esenga to ça to accompagner ngo na ba émission moko très professionnelle. Très classe, oui. Très classe. Ozo comprendre. Sko na ba émission très classe, très professionnelle ou en tout cas ba otala te. Voilà. Ndo moni ba retomber to comme mona na TikTok batu ba komo kunda bana ya batu ba komi ko saka ba komi ko laka ba komi ko donc makambe comment en tout cas monde échangé. Très bien. Tout ça c'est parce que communauté baza né dans ça na buzoba. Ah oui. Tout ce qui est important ba na mo besoin te. Dans na YouTube professionnel azate la plus sujet azate. Très bien. Mama Sarah, au quotidien na terrain wana, en tout cas je m'aimerais pas vous amener Bisika Oyo parce que j'avais dit de ne pas parler de cette situation. Mais aujourd'hui au moins na ka na baligné wana yo olobi wana ya ko saka na TikTok lelo batu ba akundi mutu mwana mutu azana no akufite mais et si ba bomi ye ba ke kunda ye à travers les photos ezali pendenge moko na biso ya YouTube et lobby à salaka ko publier photo ya mwana ya ndeko na ye Yvette Kalombo à présenter na mokili. Ouais, s'il vous plaît, nazo toute une question. Non, ça ne me concerne pas. Oui, OK, c'est bon, mais laisse-moi finir Sarah. Laisse-moi finir peut-être au comprendre nini o ngana na besoin na tuna. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous a fait premièrement très mal. Elle a insulté par exemple ton mari, tes enfants, toi-même. Et que cette dernière n'arrive pas à s'excuser et pas Nabino, est-ce que vous aurez aussi le courage de demander pardon à Moutouana qui a abusé hier? Non, ça l'a été. Non, ça l'a été. Au moins, pardon, parce que la moto au blessa ou à répondre à côté. Prenons le cas de Gloria Olangi. Ok? Nga Gloria Olangi na finga ye na makambo ya fere. OK? Gloria qui na ba antécédent. Au finga ye ou bien au sala critique ou remarque. Te ye pina na finga ye. Ah OK. Nga za mta vérité. Gloria na finga ye na makambo ya fere. Donc il y a qui na ba compte à rendre na ye na artiste parce que travailleur a pena ye to yebi ba compte à rendre ba journaliste na ba artiste ne zalaka mingi za ingratitude. OK? Alors na tant wana nga na bando soutenir ferré tant à salara ba émission trop c'est trop na yaka na clashaka ye mais naza na mémoire te au mona Gloria Olangi ya sala émission répondre nga to finganga sko ba biloko ndengo wana ndo mona ka mutu conscience ne yaka ke na finga fio mais afinganga ta répondre nga te au mona oza na courage ya kobenga Gloria limbisanga ndenge na clashaka pona boui je sika na mutemo sa nini olimbisanga. Très bien. Pardon eza sincère mais nga déjà na fingi yo nga fingi mobile no na fingi bana no na yo po yo fingi nga na fingi toze pardon nini so nga na sali vidéo ya osenga yo pardon pona finga ki yo po finga c'est yo faut ça là yo peut ça la vidéo yo peut faut ça là parce que flèche à l'aise qui accompagner na retour nga finga ki okate nga na fingi yo po sai nini o fingi nga donc dans yo senga nga pardon nga pe automatiquement faut la rendre sincère. Très bien. Mais yo finga nga o sala nyonso yo ko ki sala allez nga na ya suko sengo pardon faut za nzambi donc pardon pona nga bato to si to finga na nga la ko s'humilier te pona yo sengo pardon na réseaux sociaux. Il faut bien me bosser. Parce que nga na finga o makasi yo po finga nga makasi donc eza eloko moko ke fallait que to ça attend sous live yo koti nga pe na koti to senga ni ba pardon abu pia
ngana kosimilier te kosenga pardon na moto afinga nga makasi afingi mwana nga ba mobile na nga afingi famille na nga na osala mote. Mais tu es une chrétienne. Te kozala chrétienne et l'activité que ozala humilier. Wana na osala te parce que biso nyonso to fingaki. C'est qu'il faut même na l'état. L'état tant bakenda ofunda moto journaliste wana fingi nga l'état otuna yo fingaki ete. Ye era fingaki yo o répondre ni. Ba kana besoin oyeba parce que so yo po fingaki et comment pour se chamayaki yo fingi et pas fingi donc ils en a peine te siko yo finga kinga menga na fingi yo te ils en a peine makasi atanza mboyeba ki moi so finga ka ya répondre te to finga na makasi siko ngana ko similier pona yo yo zanzambe te soki ya solo na ina comme chrétien na osenga nzambe pardon na oluka ona privé na sengi opé pardon mais koya kosi milliers na miso abatu na sa elo vidéo na osala moté. Mais Sarah na zozonga kana maloba na yo mais en tout cas notanga bakuma batute mais limbisanga question de yé en tout cas je veux vous mettre à l'aise vous a invité na plateau. Dans les cas ici il y a ba consoeur na biso mibale oyo nous avons tous connu ceux qui sont dans mon tour, à même la biso, bosoto, il y a X, il y a Y, ceux qui sont dans bosoto, il y a Y, auto, il y a na internet, il y a X, muto donc à même yango. Naka, il y a supporté, de konanga Yvette, Nakarine. Ce qui s'est passé face à la caméra, Yvette qui dit alloquer réconciliation, le pardon. Vous ne voyez pas que non, c'est une façon aussi que tout bandako ko dresser bandeko oyo bazoko tambola na mabe ou bien ba o bazana mabe bazwa modèle oyo pe Yvette asali pour ba copier pour que ce genre de bêtises et cesser sur la place publique oyo nuit et jour aux côtés les mela. Pour nanga eza modèle té et pour na makamna bango itali pengate. Ce sont de mêmes personnes au Baïbane très bien. Basé le roman. C'est-à-dire basé le roman au Bangombale. Bandenge mo Bangombale. Basé le roman au Bangombale. Donc, ils ont un Sarah na ko vanda na lobelate. Na ko apporter ta compréhension. Si un jour, aujourd'hui, Sarah Tola, quand on est donc au Fanduana, quelqu'un qui vous a tellement offensé, passe à la télé pour faire ce qu'a fait Yvette. Réaction dans les animes, Sarah. En tout cas, pardon sincère et la télévision. Mais ce que vous avez dit, moi... Est-ce que ma cambo na sala na vie a fallu? Vous avez une émission où on a sala na ozo reconnaître na senga fali pardon. Vous avez une émission mon côté naibi na limité na tout na yo question na vie na yo muto yo ko senga pardon zaganan oloba muto na senga pardon c'est fali. Mais na tikala osa vidéo senga pardon vidéo on les a raté. Pourquoi? Parce que les pardons sincères ce n'est pas prouvé aux gens. Et elle quoi on appelle cet exemple elle aura na soigné na papa Diego nanda a que senga pardon na média. Dans un autre côté, c'est la victimisation. Dans un autre côté, nous avons la facilité au sein de pardon. Les pardons sincères, et ça, on a privé inbox. Je reconnais que ça fallait pour pas m'aber. Je reçois téléphone. Si vous avez bloqué un numéro, vous avez un numéro mobile. Vous sali audio, vous avez commis. Vous avez que Sarah sengi pardon. Tikali makamna et sera limbisanga gloire à Dieu so pas limbisinga te gloire à Dieu mais nzamba monique na sala ki fali mabe na sala nini na sengi pardon pardon sincère et nécessairement te ya réseaux sociaux très bien téléphone ça na on soit peut tozana Kinshasa yo Kinshasa lukangati to kutana ah Sarah tola na finga pour rien limbisanga. Bah pardon et les canards na internet et ça bah pardon sincère et ça bah pardon mon ya victimisation bah tu vas monique eh ya moi malamu moi écoute senga rané pardon et ça bah biloko et ça ramuto abundi sur a comme na suka yo longue tumba aya yo sengo pardon est sincère parce que poli na bitumba poli
vrai pardon, c'est dans le cœur. Négociation solo ça la mana privé. Au sommet on a négocié des ministres bazayo kanate batie ba caméra. Yo senga pardon et puis senga pardon. Au sommet on a ba policier bando yo kanate après jour tel tout le monde a ya na fête na et te comprendre que ba bongi saka. Police mode Salamaki. Salamaki. Des choses vraies et ça la mana coulisses, ils ont la publicité. Oh et comme la public, ils ont la victimisation. Ils ont mensonge. Parce que ceux qui m'ont toujours reconnaître que na choquant de ko na finga et na sala et mabe. Très bien. Qui na privé? Qui na privé? L'obito la braka un bon matin tout le monde live des personnes au babanda yo kanate ba sala live. Bon solo laka ah totikali na sonye wane roté ya batu. Mais tu es Sarah na moura pour kudanya uti ba comme ils na live ndeni. Écoutez ya bato batikali batika kokotara makambu ya bato. En tout cas ngai comme ça muta saleli une émission pour lancer un pardon l'accepter que pardonner est sincère. Donc na kozwa pété. Mais Sarah kaka na logique wana nazana yo lelo vraiment. Ouais. Bien que estomac et ça moins de mon mais nazana yo supporter. Est-ce que au s'attenda pendingo aux alakawana après oignon so donc outil nango parce que il faut qu'on se le dise bato nga yo na ba téléphone que Sarah ne plus Sarah d'hier. Lelo Sarah a comme une femme moko boy quand vous suivez ces émissions au bimana quelque chose. Clash elle n'est plus là. On s'attend à peine à clash au Utawana. Moto moko pe akoki ko bima. Asengope pardon. Na ozala ngo bezente. Oyebi. Nga d'habitude na muta ba pardon te. De naissance na pe muta obima ba pardon te. Ya kubota man je te dis. Omoni bato ba comprendre te ngana mo to sola poani. Et poani ngana mo to solo la. Mo ra clashanga nga pe na clashaye. C'est pareil. Est-ce que nous avons besoin de faire une vidéo pour tout comme sola na ya pardon? Est-ce que nous avons besoin de faire une vidéo ya pardon pour tout sola? Même pas. Non. Il y a des gens qui ont tout cas passé nini. À tout cas. C'est comme ça. Mais nous avons la gloire ya pardon. Parce que nous avons tout cas. Il y a des gens qui ont l'émission. Moi, je pardon sincère. Pour nous, il y a l'émission. La senga gloire pardon kalavant bota. Et les capés na télévision té hein. Et les capés elle na boti na félicité épée. Et les capés. C'est comme ça qu'on vit. Est-ce que pardon pour na senga mutu pardon atama makongonda zana pour na senga pardon. Faut na yo l'émission. Té naza numéro na ye. So na sale mabena ya Nadia nimbisanga. Elo na lingela mama o anima kwa kala. Ako clasher après. Leki nanga Sarah na clasher ba clasher kaka leki nanga uza na succès. Tika ya masali ya mbongo na YouTube. Limbisa. Tala. Ce cas la mon appel nenga bi oyo bombeza. Na si ta boni makasi. Et Silimba moko. Ya romona na tikala osona na ya adite na internet. Na tikala te. Ata réponse na tikala opesa ya na te. Comme ça benga bi yango yo zaka ndoki. Yo répondra te. Ah azoko zela yo o répondre mais répondre te. Na comment ozo final wa ya la famille. Donc ba posala nga. Très bien. Conscience nange bi ke ya ni abamba sala wana isa pona otukale kinete. Mais communauté balingi makambo ya tina te. Ya bongo. Ko tsambongo nao ya ya. Donc batu ba comment préférer ba sa ta base. Tadinga na oto sa net to kabwani po yo batu ba Orlando ba yo talao. Nga batu pe ba Orlando. O balinga ngate ba ya pana yo. Sara tadita matière ko banga ete to soutenir yo to tindelo mbongo. Omona ba epousi yo. Oza motivé. Ba motivé yo parce que balingi mutu moko te oza na yo. Wana moi mo bui pena komi ma pekalo lendo code de code. Code de code. Tango fungola ka live ba yi. Les anti-valeurs. Vous comprenez? Donc, on a ça, je reconnais, conscience dans les témoins, n'a tout droit à pardon.
et ça pardon médiatisé, ça pardon sincère. Il y a tout droit au but. Tu vas comprendre, tu as pardon, mais pas pardon, pour bima, pour n'a pardon. Nga pour pardon, bima, c'est que la cause est valable. Oui. Nga mo na vandi conseil c'est sentir maintenant coupable. Ça rosa mabe faut senga pardon, senga. Non senga nga ya mabuka na daya na senga ka. Mais à part Fali nde yo monaka, ozana Fali déjà tolongwe Gloria tolongwe, ozana mutu opena yo monaka non na offensa et moi. Na nyoso tika les aba piken. Nani pena do shoka Sarah Makasi na vie. Bazebele. Eza mon côté baza ebele. Ce qu'on a ebele wana Sarah tomeko sola. Je suis à kokatape caméra. Na ebele wana masa. Quand on parle de ko choquer. Na on peut un exemple quand le roi ngana Fali. Ngade na choka Fali. Vous comprenez? Ngade na sala Fali ma parce que Fali a répondre. Yango ko choquer. Tant on parle de ko choquer, ils le roi na vandara bu na bando finga do yolangi pour na côté l'affaire. Est-ce que Gloria répondra? Yango ko choquer. Voilà, c'est un peu ça. Ce qu'on a nyonso wana masa. Parce que les gens bazala kaka na impression que Saraka mutumabe. Saraka nde asala ka batumabe. Na ebelo mo mutayebi sangango conseil ba pesanga pa maman Mariam. Très bien. Alo balanga bi bato mabe nde bato balandaka. OK. Nde bato bakotelaka. Bata malamu nde balata bango poso bata mabe. OK. La majorité sociale pena constant mona ki bata mabe mingi bato bakotela bango ka basutena bango ka. Tu as raison. Mon mona bata malamu bato balingi bango te. Eza le rôle loi ya nature. Donc eza le mulili na muinda. Bato ba ndaka côté mulili eza. Donc mulili eza. OK. Vous comprenez? Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, vous avez l'expérience, il y a YouTube, Sarato là. Ce qui se passe aujourd'hui, trop de futilité, trop de banalité na YouTube Sarato là. Est-ce que quand tu otala mutu muso finga atala ndela beaucoup tanate oyebi na oyete. Mais achepe caméra fingi na eyo et tout. Pourquoi les gens sont jaloux, il y a Sarato là? Parce que biso tout toi na kati ya YouTube. Très bien. Mais apparemment to vivre ndemo te. On te ba ba mona ngande YouTube afuta nga salaire en particulier. Yo mbongo na yo monsieur YouTube aloba non. Yé faut que do ya yé bino bo pesa ba nyonso yé nga moko ne na pesa ka. Na futa sara na YouTube yé mo. Do bino bana mi. Do bino ba travailleur bo futa ba tadi ba demer. Ba demer ba futa bino ngasko nga YouTube yé moko a futa. Quelle réflexion. À part na un salaire moko ya likolo. Non, et ça parce que aura na ona ngane monter puis savoir na ona ngane monter na loba ngo ko za $10 nga $10 nga sali na makambe mona na miso batu ya yo ici le salaire te côté. Ah oui. Ndenge moni jalousie wana. Oyebi ba sponsor presque nyonso na zara na bango à l'époque. Ba le kapé na ba chaîne wana ti bongo bango ba bunga tende. Jalousie. Question aussi. Boye ba côté Sarah Simba mi ya nga na Simba mana nga na aura na nga na étoile na destin. Atanga na yo to komi o yango na expliquer bato moi sina mobile dolali coussin moko mais to loti bandoto différent. Ma passe mi balé ba vandi bango nyonso na poche moko na libumu ya mama mais ba botami mona mutasali vinae. O abimi riche o abimi pauvre. Eza destin. Moko pasteur, moko musicien ya mokili. Eza destin, ba ozande monter. La zalaka na coach Justovitz. Coach wana mbongo apesanga pesi ata YouTuber monter. Yoka bien, mbongo coach wana pesanga. Mona ata YouTuber moko azwa monter. Ah oui. Hors contrat. Or, chaque fin du mois. Il y a une émission, il y a 6e émission. Aïe, 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 il y a la sagesse. Il y a un champagne. Gratuitement.
Et puis bon champagne on eleki bon afuta nga na fin du mois. Elle moko au mituni mais au foot nga sur na fin du mois pour nani. Ah oui. Eh ba kanga nga na prison. Mama wana zobenga. Na lingina tinda deja mbongo bozana ngona na maboko. Po tant bango ba okatela yo. Wana na parquet tant ba okatela yo et permettre ça ni. Au foot. Batutu. O babanda jalousenga parce que ngam na yaka na ye na YouTube na bandi ba publicité na ye ba chapeau et tout batu babandi keto basala tout to baby ça ba baby ça ba panzala ngala mama wana kinda skoyo chaîne aliposa kinda pa fi o akoka basuka abi bosuka wapi na histoire est-ce que pesa ka pe mbonga pesanga la vie. Au sarane contrat combien? Toi ndenge monti. Mutolu la capo c'est que yé mutangindi si Sarah, bon. Yo pezwa o bozwa ki contrat coach juste non vite. Bongindi tendengeni. Bozwi ba mbongo tendengeni. Et pas souka wana tazwa plus de 7 chaînes mobimba et puis ba bana bango pe. Nyo sonaka po na laksa. Sarah na longo pa na yo tala siko misala no sala bango alongo abeba la pena bango tout ali moi na circulation akenda yo yaka na cop na ya business au côté na sentiment makamba ba internet. Ah oui, il faut savoir fixer les objectifs dans la vie. Bato belé na moko suso kutu na boy na tanga so na tangi ezalo wana ofula nini business na yeli suso na yebi oya ko pakola wana ya ko pakola oya ko pakola wana ayaka bango tu bango bazaka so ngana banda problème na bango ngaka ni apparemment oyo simba kande eza lokola nzembo do frère donc kaimba que tout ce que moi je touche et comme bien et comme lokola or bana bandina produit wana na bandina ngo na moni bayini nanga bataketo nyonso balingi ngasko na za so bataketo nanga nyonso bakoti nga na tiki na epsi mère wana na travailler nanga susté contrat suka jour na epsi na travailler susté jour ba pesa Yvette contrat na epsi awa toza taille na tanka kombo batu baebi publicité wana na epsi ngabi je ne travaille plus nga na lolendo nga pona personnalité na nga na tikaka contrat nga na boyaka ba contrat na boyi na garder personnalité ola linzala ala linzala tokola mukaka lobi na tongo ouais na ibsenga bino na travailler na nga susto sara ba yo tikelo déjà mbongo nga ba yo tikela nga mbongo na bureau na limite mbongo izonga na zonga sango nga bité na mono zui bato ebele parce que nga na fuli yo mais yo o contacter ka bato nyonso ba finga nga mais ba finga nga na publicité na yo o nga pe na salini na kati ça sert à rien donc o komi ko ça la campagne na contre campagne il y a même produit tamye kutu na mono lo le ba finga nga na yango malamu kutu na exister ndena yakebisa mama wana ya awa toza taille esenga bi mbongo yebenga na travailler na nga lisusu te bo continuer kana bandeko wana basuka wapi na awa toza taille ba combien de 3 jusque là-bas au totangi ozotu na gasoke basuka wa et c'est ya bakenda na bango musika te les seuls contrats oyo nandenge to silisa contrat na biso na tika lo mona na ba chaîne YouTube te Azir na Ano Beauty Azir est-ce que so yoka Azir place musu est-ce que so batu bokabwani na contrat foka bo fingana il faut ka okyo luka adversaire à mutu apparemment ezandenge congolais
même moi si wana à Vivaka Adeline Onema na pesio mbote place aux avis que tu le auto solar parce que toi une collaboration contrat contre ici bon ba mi balé Azir na contrat la ngamoko sous linge banda Nazareta OK ngala on ba contrat na Nazareta sikoyo biso travaillera nae à partir ya septembre to bandi ti janvier contre Sili après parce que yoka ti septembre mois prochain parce que ya te ka babilora olia moni batu ba na poto ba ngba sa la bande ko na bango provision pour na ba fête et tout ya au livrer awa yo bengi kaka ye aye ko tikelo na Nazareth amtale sanga n'équipe nanga en dehors à contrat donc ezalaka te to kabani to bebani te contrat on dirait congolais e ba te que contrat so que Sili et suki wana ezate que botikali a vite donc so to katanangi na yo 5 ans 5 ekoki c'est que Sili tozalaka na 3 contrats kaka la si photo bebana te na parce que exemple c'est to ba 5 ans c'est que après 5 ans to kabwani soki nga na lingi ba proposer te renouveler na renouveler nga na mama Nazareta to renouveler kana chaque septembre to bandi ko renouveler contrat parce que tant on a ndé asakani ateka nga mona ebi que c'est to koti janvier nga na mère to sainini to kabwani mais so pe na sengié to ana biso na contrat ta opianga vous comprenez ndenge mona Ano Beauty nga kutu na proposer ba période on les alaka ba sentiment na sola bien na tel na kotsa bango pe osala na bango publicité bisara na tala YouTube na bino kala ta msuyo yebite non travailler kana yo so contrat na biso Sili so na moni que na continuer sous tête osa nini to kata na biso mais na kota na YouTube bezimo sous amona ki ba retomber oui Ano Beauty akenda oso kanga na vandi na bando clasher pour contrer Sila et ça nini e kati wana kutu contrat tango Silaka nga na yo continuer na Azir na isenga bi Azir eza mafuta o bimisa isika mafuta ba mibala bimisa kango sika très bien et je pena chance à hostel la promotion na continuer na nga na Azir ezaka ku sambongo azo futa ngate nga bando chango moko na nini na OK je vois conscience na ngiza osala ke parce que tu as beaucoup bénéficié la reconnaissance en fait Ano Beauty azo sala nga ba koli ya bilamba donc moi je gagne pas seulement dans les contrats même hors contrat je gagne même quand il y a pas le contrat je gagne parce que na solana bango bien Ano Beauty azo sala nga osara tala na elambo tala eza bien ça va na otindelo maman ya kishasa to koma lo famille tala maman banga za so ayi sara na ena biloko mwana nga ya kozwa na kio mona parfum opesa papa Diego opesa bana mais ezali solo ya contrat la famille reste sacrée très bien ngapo mona mama oya ozonga mkoni na kembangu na sumi mwambisi yo natindelo ni asara nga linga ka pose moi pondu na kena lemba mbang pa mama na kesani na ketika hors contrat to sali famille OK banda combien de temps yango contrat ya Ano Beauty Sila ti lelo donc dans 6 mois je comprends mieux par rapport à la question na uto tunayo à chaque fois que tu touches jalousie ça prend de l'ampleur. On est là où il y a une question il y a jalousie bateau tout ba jalousie rayo ya on a faire voir bango au monika bateau wana o bananga so na pesi bino bango bo se retrouver na bino pekati parce que toi on va monter yo zo luwo ko maloranga yo tam so signer na coach za $100 na fin du mois ngata msu na zo 1000 ta niveau tata msu eka yebisanga pourquoi ko lukaka osala o muninga osala pourquoi les mots comme à la place à monter oh toi na aura moroté étoile moroté destin moroté lisusu le low coach regretta n'invite sur business à moi kufa tellement il m'a azaki pe muta haine ko finga batu gratuitement il m'a pas azaki jaloux business c'est kufa on comprend donc ko travailler ko lura comme à l'aura mutu
yo misala na ndenge na yo la kisa ba force na yo ba capacité na yo énorme motema mabe na yo ba contrat ekoya parce que soko zo luka ba contrat ko diembela yo na tuna bango monde ba luka ba to apo so bino boko luka ba to na ba considérer le roi ngati ah oui Nazareth tozongela contrat na biso kalata to sola les États-Unis à no beauty contre si la toute la famille so on a besoin loko na poto na sengara so y pas na besoin loko na sasa na repesa na rotinda très bien famille tikali mais apparemment ba contrat ya ba congolais nyonso tadi na ninga mabete ba contrat na ba congolais nyonso isuka na kofinga kobendana il faut ce qui na lina longwa et pas tadi fona luka tadi asolo la katena na tadi na moni yepena à quoi faire face au lieu de faire propulser produit na yo business na yo mais batu o bakoya parce que tu sais travailler na ndenge na yo OK travailler na ndenge na yo to na communauté mo balingi na bango buzoba créer ba contenu na wa buzoba batu batala yo travailler au ranayo, travailler chance na yo, travailler aspect na yo, bobo sanake contre ya kana bateau ba na plateau ba professionnel. Ana facilité pour vendre produit à muntu. Biso za to pesa bilengi. OK? To pesa rapende lengi a produit. Au moins que produit vendé. Roll-up. Obo sani nana ta casa to saela ba roll-up. Aganga une semaine après à Bengi Bokata publicité ba place eza isusté Sokina Kanisi force à travail Sarah Tolongwa wana pardon to changer sujet to changer sujet changer étape donc bato ba otala biso ba ebinde to za boetali bato ba otala biso ba capacité na biso donc côté marketing boutique la bato ba ebo sa marketing ba sala bato ba ebo loba ba loba très bien donc ezate répondre au fingi mutunde ba chaoka contre ya est-ce que biki ngana na contrat na jimoko batu ba melara eza le rôle énergisant na Canada to négocier contrat to négocier ngo papa René Kanzo tala ba place ba contrat comme uta keba otangi kombo po ba kuma luka nzela nyoso o sola nini mindela alora biso tata na tangi comme mundela alora ngana yote Canada Dream Nathan Kombo dans Canada Drum Eza Canet Canada Drum Batindelio contrat batindelio na vidéo ya 18 secondes ba négocier ce contrat ba person na ba place il faut ba vidéo na bango ekota ce ko ba négocier contrat ya prix kala te bo mona na ba na ba publicité na est-ce que na yebi mutuna ese minkoso nange se komata Canada yo kenaga mboka ya batata po yebisanga na kendaka me bokolo bata tata pa betele cop na Canada dry bazui na ken tata pope akeda Canada ti azana ikaka na is America yeah sko yebisanga donc façon de travail na yo ningo zo travailler et quoi tirer ba sponsor mususu baya parce que sponsor tango tala Sarap naninga cha majabu ndenga cha azir ndenga cha jimajika dasa ndenga cha nanata kaza aotala ba contrat nyonso eleka na mukongwa Sara abi c'est que nga pe publicité na nga so na che mafuta na nga ba kosala ni ba ko vendre yango ah oui mbala mo contrat voilà. Merci mesdames et messieurs, virage à Soukango. Mais Sarah Naza. Et puis c'est que Moussou c'est Zalara, faut un bureau sûr. Adresse. Papa Moutoyo signé non contrat. Kaboué. Na c'est nzete. Il y a téléphone. Na bengi yo benginga to bengani. Canada doit y wana pepo baya nga chaîne nange comme en États-Unis. Vous comprenez? Chaîne comme en États-Unis, contact aux États-Unis, madame nango tous les États-Unis. Donc au moins que Mouto azan États-Unis aza considéré aza enregistré na kombo wana na bosani. Tanga maman comme sopanga ya on a ebisa ki lobi bev ngabi tadi so ezaki ba mon o alinga ko prononcer ngana lekie te bev aleki ta papa bev nini anglais o ya mukie abanoko sabana badona banda nga mutu dona laksa yi oh maman
Zela n'a provoqué une émission du début jusqu'à la fin en anglais. Ouais, c'est qu'on a face nae. Ba obenga nae na bad to bad na bango wana. Demain, en tout cas, émission on a cinq na demain, il faut créer émission oyo. Oh. Tadingala pa VS, tonton Bev likam na anglais. Maman, akoki majourwana et comment appelle bacha oh non na désisté. Tozawa. Il a pas désisté. Désister. Moi je te dis et cause à la question est anglais du début jusqu'à la fin. Tala, ba plateau to luka ba plateau to ya petit ao. Dans les qui est en anglais. Donc c'est comme voilà, merci Virage Yasuka Sarah. Et ça vidéo moi et zo circulé na place publique. Maman na bino ala tapé nano et le quoi mon coussé total apé et le quoi mon coussé la tapé nando ji pas mon coussé la tapé nano mini et la sani kola na bino pe lelo et comme concurrence et comme bêtise et comme n'importe quoi kola ta mini la sani ah kola ta mini la gisa me pende ndenge mo pende za propre ndenge lokolo za propre ndenge za soin nde okola ta mini. Oh non, mais selon ndenge bato bazo ko finir bazo sala ko cho. Est-ce que balata mini makolo na bango penza ezo mériter mini? Est-ce que makolo mérite mini tadi? La tachuna baby. Te makolo penza o ke e sengara e la ta mini e bien. De tinga na la ti mini. On a la ti za ngote. Ye po makolo menkoso te. Yo makolo soso to makolo menkoso te. Sigo ba Diego na ba falinde ba tibasala nga souci. Tel que na mona ki photo ya aigle na ken piana. Batuka ba moni menkoso. Falite nda telemi. Mais batu bazo ko benda kaka menkoso wana kaka bazui cercle mo bo ba tiena flèche bota mais cicatrice. Mais pourquoi tout ça? Azamo mbala buta. Non. Maman, un vrai noko qui se respecte na makolo faza kan na ba cicatrice. Un vrai lokolo nga soki ochangwa wa eza somo pour scandale turbulent na degré 0. Est-ce que on peut ebeta la musique cicatrice? Est-ce que mini jeep ndé et ça comme ça là et ça question temps bazoi fali wala ba tirer cicatrice. Cicatrice wana eza na rôle nini na musique? Et longoli titre ni n'est pas fali. Tokola ta mini jeep et longoli nini na carrière ya ba comédien to ezo baksani. Tu as des bêtises hein. Et ça le roi ngande na vandi bowe pisangana la tachuna baby. Ngaza prostituée te. Ah oui aussi hein. Ngaza prostituée te. Nazanga mobali te, nazate ko papa azate te na papa. Donc faut là ta par rapport ya. Moi signor so azana papa po alata, il faut papa ndima. Ngana na chenette nga mo alikolo ya ore, oyebi ke so na la tiango je ko longtsanga on a butu. Nagidi baboy plan de zate. Et puis soit longoli a bombi, je vais plus. Oh mon ango souste. Na bisi mais basia mabala balata rango. Ngaza na mobali na ngazi. Ote, ngana linga ngo te ngaso na monika masala tiango na monika ndumba. Aza libre. Dadi atana lata kango na roba mulai. So na lalika pongi okuta ngote na tongo. Alongoli alibusa longo ya mba ya misatu nga bitina ezate natika kaka et ça ne sert à rien. On se comprend. Ngana auto yebi mobala Bellevie. Bellevie aza femme libre te. Bellevie aza chelte. Ayaka kopa mibali na internet te. Moto penda za na mobali na aza responsable. Aolinga te mwasi na ala tabachu na baby na media. À s'exposer ses cuisses. Okay. Et puis nous sommes des Africains, toi Babantou na poto ça peut passer parce que net na États-Unis on a papa maman na bana piscine tout balati ba mayo na kacha piscine na plage leka ça passe net na sa moi makasi ni na kuta été makasi ndengwana batu batambola à moitié ni na ba caleçon surtout côté yanda kuna biso na ba caleçon côté yanda kuna biso na là c'est comment ils appellent Las Vegas. C'est Miami. On côté Miami on a quand c'est père à son appartement au Monica Soliki pas Barambo. Ouais Barambo. Au Lingi au viré plageuse à la na banzete il y a ba côté donc côté
Jacques-Claude Van Damme voilà. Au moins souvent ayaka na ba car oza ya mikie ndeti ba oza la na kinga kati wana aye afandi na ye. Juste au moins mais Jennifer Lopez pas somba le pan ka pemé. Kasi nga eloko na yepsa père ba teka lupangu côté kuna poto ya po na Jennifer. Voilà donc c'est un peu ça donc ndeti ba côté kuna eleka nango et puis aussi ce que ça sur la scène par rapport à un rôle. Ba tchaki o chel. Ça se comprend. Ça se comprend. Donc au moins même na ba nigérien et na ba rôle mususu mibali na bango ba pekisa bango. Que au Bali na pection ça na ote meneti rôle yo ko sala te o komi limité parce que komi sous contrôle donc belle vie so ibatu ba senga ala ta mini atika menko so libanda ba senga belle vie à rejoindre vie na bango ya prostitution malheureusement belle vie za na mobali eza impossible ba et alors nga zoba mon pasenga ngango lata tika libumu libanda to mon appelle libumu non ngana chelte wana comme bouloger anormal na salate devant ndengwana basenga ngona ba chel ai donc cœur ana facilité au sala ngana na mobali au permettre ngate donc c'est compliqué pour nanga to ana ba makola ba mini za ba menko sauter za ba sosote ba makola ba mini za ba makona nga nga lataka na nga ok nga lataka mais au moins que mobile na nga ko permettre ngati ozo comprendre est-ce que kolata mini et l'axi koza moi muke âge mini est-ce que tadi mini pesa na âge nango yango nga na biso Jennifer Lopez afanda ka côté ya ndako kasi est-ce que Jennifer Lopez a encore le temps aujourd'hui de mettre des mini ah Jésus compté bato batika kolata ba mini bana biso ba dasa banani so kutu mama ndako azo contrôler mwana ke mwana nga kolata mini te bon mobile so moni mwana muke azolata ba bilamba mabe éducation ezate na famille mbala moko tozala katolobi o mwana pena donga uti ndako donc Belvine ngazana akoti na epena tuna baby papa azate c'est na papa azate pour papa sokaza moi signe ce papa et na vie na un changement ezalaka très bien a comme na ba réserve ba limite ça sala boatique parce que papa moko yepe wana oyebisete na ndingi na ça je veux pas voir ça I don't know problem ici sorry wana poso lo bangé non sorry yeah sorry on se comprend donc eza devoir te que maman na bino ala tana le loka mukuse réponse ezara que belle vie aza na papa aza mobali aza et puis aza chelte à son âge akoki jamais kolata mini parce que mini wana ya na âge nango muto asa comme irresponsable ya loro là et alors bosenga maman lokola première dame na biso maman Denise aza responsable azo kamba bane belé azo kamba nation toute une nation alata mini c'est la folie. Donc, bosenga marama musala. Oui, le travail, oui. Pour le bata que tolinga sala film betata 1 million. 1 million. Ils habilent au senga. Oui. Et comme ils sont prostitution sous ala tamini pour asala nango nini. Pour séduire banani pour déjà elle séduire. Donc il y a un moment mukola commencer à compétition, il y a ba mini jeep na baleki, na banamike. Non. Mais on est à lutte contre la vieillesse. Il y a lutte contre la vieillesse. Tout le monde appelle maman top bazoko sala à limiter à bima maman bazozo ngaka ba jeune. Maman top ala tali puta. Ba maman Milo. Maman top mkoto mona ye liboma eza jour à sala pièce ba pesa kaya la te absolument mukuse. Ouais mukuse. Amela na masanga. Asimimi balebo. Alati eza rôle eza qui sur scène. Maman nanga linga accoutrement na ye. Na ba maman Milo pe. Simbaraye. Maman Milo akatela biso suki a chete le caché que ça qui rôle na maman s'est capé est-ce que na vie normale azara na vie wana et puis ba maman s'est kaso talier bo pena azana no c'est na taille so que na bisa kona musala tiko betela batu bisa kona musala nyonso tadi au moins na musala nyonso mutu na mutaka na object même na théâtre na batu ba yeki ndimba
Batu lokola ba Aziza wana. Et na batu ba musala. Yebisanga sko neti rolo mama seka jouaka. Est-ce que c'est la kindumba? Pose à le quoi maman mukolo. Mutaye qui travaille. Yozo jouer na ba mini jeep na ba tuna baby. Mais mutaye qui travaille et peut comité kate maman. Est-ce que ceux qui le londenge ba osenga ba mini wana azu mobali moko ponje mo papa zate. Wallahi papa zate. Pour ça pona azu mobali moko ya sérieux moi honorable mo alingiye ke akomi proposante na ya bala e. Aboya tuna baby. Nga et loko lobi ba maman poto ebele ba benga kanga pour me dire. Est-ce que kolata tuna baby zo bakisa nini na carrière artistique? Rien du tout. Bêtise na bêtise. Ezo longola pe nini? Et l'autre côté. Kolata tuna baby. C'est quoi? Eza nini na théâtre? Rapport nini na mosala? Ah, tolinga toche Belvine épreuve asa la filmer ça 1 million total. Wana eza singana kingo. Mais ya ko tuna baby. Nonsense. Ou bien tocheyo na défi salas 5 films na 1 mois. Voilà, ba défi yango wana. Kolo bana motala ta tuna beba la ta coupé. Est-ce que batu nyonso bala ta babilo amikuse bana makula kitoko? Te. To la ta pas séduire car. Mais est-ce que ma kolo wana est présentable na coupé? Ta dit oui, me pene mi. Mon so ah. Oyebi. Sara. Oyebi eloko yo. Eza ba mama mo poto ba benga ngai babe anga mo atura lobi yaya. La majorité des femmes que vous voyez qui appellent dans des lives oyo baya ka bazo piéger bazala na mibalité. Bazana bato ba botisaka bango. Mais mibali ba. C'est-à-dire a botisie atikiyo akei. Siko elle moko donc esenga que non, il faut maman azala na père. Siko loko la père azate kanda wana nyoso siko. Ba yela sur internet. Ale aye ko futisa bino ba nyoso. Tadi. Ngai tam susu sona se retrouver na désert na live et a cop na ngapona zola ngombongo. Nga penza na lali na mobile na ngana mbetu. Désert na zo benga na ba live. Obani pe ko finga. Mobile aza pembeni zo finga petit otali live on tie aussi la 4 heures du temps. Bazara na mibalité papa zate. Yango ouais en tout cas quelque part dans mon pesa ba maman mi sous réseau pour dire mon fils eza ba nkema bango ba nkema na nini mo boy terme mo boy ba benga nini nkema na mampuya eza na mama modon galobi yaya eza mampuya mutu donc ça la bango bongo donc nkema wana ale ralbol et kotia le tika kaka na kende mais sinon en tout cas ça n'a pas de place bozali mikolo bien que ba misusu ba koma na ba appareil mobwe na banda kopo et c'est pelisaka bango bozo ko nuire ba vie na bino et ozala eloko malamu te les émissions faisons ça pour autre chose to bimana objectif T totikala kaka sur le droit chemin comme l'album Oyo et Sala Fali Azwa Code, il y a des verrouages Tinda Koma le droit chemin. Ça sera quelque chose de bien, mesdames et messieurs. Moi, c'est Tadingala par notre émission est comme Suka. Boyende Tozo Katana. Na Maman Sarato là. Mais Maman Sarato, on a dédicace au PC pour tout le Kwamoeto Longo. En tout cas, on a la dédicace, papa t'a dit. Merci quand on a bandéronion sto balandi biso. Ba devoir sur le plan professionnel les ébélés bon monango. Très bien. Mais quoi au sein à Belvela Tamini à Olatate. Wana faut oublier à Olata na yangote. A moi si à mon tour, aza maman ya batu ya baleke belé, aza responsable, aza na ba travailleur, aza na ba dans la charge belé. Aza pe na ba koko na ye les abakou. Donc ba mona me pende ya koko. Et pas ya ba africain, eza les sous. Eza les sous mon da vitoroté. À un certain âge, babilo wana totika. Sarah, accent hein? Na ebisiot. Rallongement. Un certain âge. Oh, bien accordé. Yeah. Yes, is accorded. Yes, it's good. Yeah. At a certain age, I'm not porting his meaning. Yeah. Yes, l'âge is avanced. Yeah. You are devening is grande dame. Yeah. The porting is costume, is pagne,
is relaxed. Yes. I'm not sporting is here. Why? Because you devening is a child. Is 50 ans d'âge. Papa, tu as caméra dans cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nzambe Azala Nabino, Lobie Koleka Lelo. Merci beaucoup, je suis Miezi.